Merci na diaspora congolaise, merci na RDC, merci na Versi province ya RDC. Toyeb Sarabino toujours que magazine to komi wapi eza magazine na bino o ezora toujours ba solution. Bon moni ba image na yebi ke botungisa mingi, mais c'est normal. Il fallait to kabona akaboui parce que même papa abotaka bana mazala ne sengwa bana bafandi la isika mokoti. Yango même biso ba impenge fofana to zalaka fier parce que tango to loba boy to yebi ke non ba o abiso baza partout au monde. Ba na Bangola, baza na ba na Lubumbashi, baza na ba Este na ba côté net na ba Goma, na ba Bukavu, to landa mara partout. Yango na koloba ke non tango ba moni passage ya mwana mboka Eliezer na ngaliema place o banda kwekoi 10 familles ekufi kozala autorité kozala président de la République kozala ministre kozala gouverneur de la ville eza charge oza mwana musala ya peuple ba mituka eko sarabino te yango boza mwa lelo o azaki ministre na place Songolo ozaki premier ministre lelo cortège ekatani bokomi komi benga marano ba ministre honoraire po anini yango tolobi ke no boko zongela original ezani ni couleur ozala kinango bato ba bosaki ko somba lipa ya 200 lelo dans 2 jours 3 jours boko zongela lipa ya 200 yango tozo confirmer toujours tozo yamba message ya mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo alobi na gouvernement na ye bato ba sepelate parce que kozala ministre eza kozala musala mwana musala ya peuple congolais yango ba moni ke no mwana mboka Eliezer auto bengi na député national a sepelaka ba benga kaye toujours mwana mboka parce que mwana mboka esara mwa bokeseni moko boy mais député national na ba député baloba qui soit pour qui sont contre bazara ndenge moko mais il y a moins différence là parce que même ko kitana na terrain bon on aura toujours que no bokeseni ezali petolo bakango na Kinshasa to yebani bota la descente ya mwana mboka Eliezer Tambwe na Lukunga si je me trompe pas baza plus de 13 députés nationaux. Depuis Baken Assemblée, Boye Bisanga, député Nani, Asali Nini na Kwenaï. Tobi misi information au gouvernement sortant Mobimba Batikala Koye Bangoti. Bato Bakufi du mort, mais Batikali est un ministre social. Parce que Baza Bato Yozo dirigé. Comment Bato Bako Kufa na niveau ya Lukunga, Nangali, Bato Bakufa na ba état ke banda Kwei, est-ce que ba érosion na Boye Bakangote, ba carnivore, eza bouché. Mais les autres fait qu'on perd 10 Congolais, mais boye bité, boye informé, mais il fallait qu'on découvre les aigles azal. Oh, tout ça n'ango yangouan. Le vendredi, tout ça c'est la appel na bango. C'est le vendredi. Le vendredi. Ah ok. Maintenant, kuna mbula wana na quartier. Kaka bana na ndem tu bakufaki. En dehors de bana nanga ba msusu bakufaki 6 donc 10 corps o bakufaki na place wana na même parcelle wana ba oya ngai 4 ya voisine nanga locataire moko na ya baires na ba koko na e mine siko ba wana bazali ba corps nyoso wana eza kuna kaka oui. Mais bango pe ba famille wana vous en contact na bango naza contact na ba famille wana sauf que toza contact na oya voisine nanga na kwa zela ki femme seule ndeko na epe abandai ko kutanga kuna na hôpital mingi numero na ye naza na numero na ye bongo ya baires na bi ya baires naza na ngote numero na ye naza na ngote kuna sur place to koyeba soki soki to komi kuna to koyeba soki baza loger wapi bini Attends d'abord. On a dit. On a mbongo. Mbongo combien? Mbongo tika masanisa mbongo ezotombe na maza musala. Mbongo combien tika yo? $500. Il y a maternité.
C'est moi 7 mois. Non, que 7 mois. Ziko. On a ni mobile matin. Bakanga na boloko le colombo. Nazo ya tokota na secrétariat, ça va? Ça va. Bano basalaki accident. On baza kuna et puis bande kuna bango bakufaki baza soki 10. Il faut tobunda pona okunda bango. Tozoka na malamu. Siko bino na mwani bobali kokota moko problème na bino ezani. Excuse. Papa, mwana ondo mwana babotama na 16 ans, papa kokisi 7 mois linga tambola. Papa sounda na bimana mwana na hôpital papa. Mais c'est 7 mois, 7 mois maman bata bota 16 ans. Papa ya mwana zala. Papa mwana zala ni soute papa ba viola ngai. Papa mwana zala te papa souma ngai Zala ka ni soute kufo biaki. Papa ba viola ngai papa, ba viola ngai. Côté na biso na bwana se côté na biso côté bano bakufa ki ngapi na vanda côté kuna ngapi na mwana ngalema mwana kokisi 7 mwana bota kena papa nga azali na hôpital po abela ki sortir bimaki ebele yango totikala ya 200 yango na mama biso azasina makopite ofuta yango na osema papa ngala leki na nga Esi. Oui. Napena sana mama belaki motema bapomo partir siko eza ebele yango nde tofani $500. C'est juste pour nous donner les numéros. Là, ce sont des cas de TCG. Voilà ce que je propose, papa. Omoni ba maman oyo. Bokotikala d'abord pour recenser bakana ba. Baza combien? Hôpital Mobimbe Goya Awa. Est-ce que tu penses que nous allons résoudre tout ça? On ne va pas tout résoudre. Ce qu'on va faire, moi je vais laisser mon numéro. Les cas, on va me soumettre. Moi je vais chercher où toquer le corps. Les Eliezer, moi la magazine tokomi wapi? Place on a telemi ndako na ngai esukaki ndako ezalaki awa etali boye. Place wana ndako mususu pe ya munene 4 chambres salon ezalaki na ele. Ndako ezalaki lokola awa na ndako mususu ezalaki wana bu 4 chambres. Mama batinga mama batinga Oya ngai 4 na ya mama na ye voisine na nga apporte moko neti 5 corps. Lobi yango nde 5 corps mususu bakende kotika ya Baires bango ndako na bango ya munene yango. Bakendeki kuna na ndako wana oyo ezalaki nano chantier akende kuna na bakoko na ye. Kuna nde likama ezwaki bango. Ebanzi na bango yesi koyo esukisi na biso. Bango va perdre 4 personnes. Va perdre 5. 5. Donc au total, tu vas total est à 10 morts. Oui. 10 morts, on a 3 rescapés au total. Bao va confier pas bailleur na yo. Baza peka bana. C'était 4 bana maman. Bana ya mike na koko na bango ya mukolo. Na koko pe akufi. Na koko pe akufi ya mwasi. Neti 5. Na maman na ye. Awa maman na ye 6. Awa pa na ngai bana 4. Ça fait 10. 10 corps. Les ana mo. Mai. Bana si awa bamela mai si. Oye danga yema. Wale mtani. Ya kuna bien ya wakano pesa kuna. Ça fait étonner, les députés sont des parlementaires. Mika ils sont là-bas, tous les paroles sont tombées par terre. Qui sont pour, qui sont contre.
leur habitude, nous tous on connaît. Botala ndenge mwana mboka Eliezer passage na ye na place banda kwekoyaki o bato bakufi. Aye na hôpital se trouvé na ngaliema ya apôtre voici l'homme. Image yango moko izoloba ke ngani na sala ka ba commentaire ke non nazo ko sabato. Botali lobby ndenge première dame na biso Maman Denise oya ye na idéologie ya peuple. Ça dit ye aboy flatteur parce que tant que sala combat oyo bazo finga mwana mboka Eliezer journaliste corrompu, journaliste à Lokuta, mais lelo aza fier parce que ya ko défendre même pouvoir oyo parce que to bundeli yango nati nenga bozo mo lelo nani akoko nié to komi wapi na makambo nyonso oyo sali yango to lobi ke no botala entretien et salami lobby kokutana ya première dame na ba trois familles o ba perdre ba bana o ba kufi. Ça va bien? Temps est béni parce que les gens ont soit pour ça l'état est préjudicié. Donc, distinguée première dame, nous avons présenté au Bango. Vous pouvez Awa, nous avons trois familles. Trois familles, on a 9 personnes. Le reste, c'est la presse. Et 9 personnes, on a un foyer. On peut perdre 5 personnes. Donc, Coco, Naba, Coco, Naï. Skat bango famille oyo na ko azakuna perdre bana mibali famille na bango ba perdre 5 ils a couple oyo ok ba bazana sita et troisième mwana ya oyo akufindiwa atipolo ya donc mwana ye mais la place on en fait qu'est-ce qui s'est passé exactement place en où ils a maïko t'as d'habitude de les équipes balboso. Non, comprendre de tes. On a compris ce qu'a monté. C'est la première fois ça les mabongo. Ma yezana nzela nango o elekaka. Eloko est créé suite à mbula wana mabele puisque tozana lubwaku na vallée. Mabele fulwe katani likolo kuna ya éboulement de terre. Mabele wana na poa wana eye ekweli ndako ya liboso. Ezwina ndako ya liboso eye ekweli na biso ndako mosusu tozalaki na kati. Donc c'est la première fois ça les mabongo na elewana. Ouais, puisque na place il y a bon ndenge tozali wana po mai ezana nzela nango o elekaka. Oui mais quand même et ça mais bon je pense quand même qu'ils ont la place mon à risque. Oui, ils ont la place à risque. Ça va alors Nayoki donc on soit non de Goliath. Autant de nos sala. Merci. En tout cas que Dieu vous garde à fortifier vino parce que c'est pas facile. Ça me va ma casse. Le but dans ça, tout n'a que tu as là, dans l'hôpital. On a une situation. Ça va? Si qui ba occupation na onyo so ndimi quand même ko yamba biso ba victime pour yoka kana biso omona pe biso ndenge. Merci beaucoup maman. Espoir enyo so totiki kaka ipana bino. OK. Quelque chose comme ça est début AAP Sabino. Boy banena au sala ko somba cercueil ko sala matanga comme il faut. Ça va? Merci beaucoup. Mais na rotala bosi sama ma camion c'est comme ça tout à trop sola pour na makambo. Il y a place à revendre. Je vais voir avec lui ngana ko décider boité mais na ko insister quand même que la bonne solution. Binomo boy moni ndenge à travers mon mboka Eliezer parce que babike mutu ayebaka mutu kana sima ya mutu. Net biso na ba diaspora to yebani à travers magazine to komi wapi parce que mon mboka Eliezer nde mutabandaki ko kambango lela komi na député national yango bomoni famille ba faire ko remercier que non sans de ko Eliezer to mona mamati yango bomoni lelo to leki na hôpital balobi que non à travers de ko Eliezer ayaki kotala débat na oyo lelo plus de 15 familles babimi na hôpital na grâce ya première dame Maman Denise. Merci bandeko bomonaki magazine to komi wapi to bandaki musala oyo lelo sadi mawa pinzoli to pangusi yango à travers honorable ndeko Eliezer o babengi na kombo mwana kolo lopang parce que a se retrouver hôpital o se retrouver na kati ya lupunga yango bomoni lelo passage na ye kotala likama oyo bandako ekoyaki
moko ya bana o bazwaki likama bazalaki awa mais yango alekaki mais bomoni lelo bokomona émotion ça dit na hôpital bo sentir ba bruit banini po bazondima te bakomi kobenga mutu na mutu azwa kitunga azwa bana même bana mapasa même ndeko na biso o bamonaki na mabende na image yepe aza pembeni awa toza na rez-de-chaussée bozomona médecin directeur aza wana ça dit bozomona ke non mutu na mutu aoluka place nini kitunga na ye ezalaki ça dit batu bazondima te yango balobi ke non esengaki ka mwana mboka Eliezer Tambwe azala toujours na place au peuple esengaki batinda ye azala député national élu ya Lukunga parce que bozomona awa penda image yango moko ezoloba. Comment on a le lot, et c'est mon nid, mon nid n'a pas malade, ou garder Tamoulaï, ni ne l'équipe. Et c'est on a ça que bah malade après un Tamoulaï, il y a un paiement après avoir donné les soins. Et c'est ça que les lots, l'aide du gouvernement, et c'est ça que Abim Sabango. Dès c'est on a ce moment on a gâté l'hôpital Vassilom. Nde eloko oyo esali esengo na bato nyonso na bamalade bakoti lelo na bao bazaki akala bazwi esengo makasi ya mosala oyo gouvernement na biso ekosala à travers nani obo ya mbisko à travers honorable Ndeko Eliezer Ntambwe Mwamba nazoloba ke au en tant que aumela na makambo azosala toyebaki azosala na journaliste mais lelo komi kolobela bato pour le moment a continuer na mosala ya boye nzambe asunga ye akende liboso. Merci, toujours continuer. Maman, bonjour. Bonjour, papa Nangai. Papa na salaki na yaki na mwana na yena mwana bo na bimi libanda pona sombele lu na yo kuta na accident na basengi biso mbongo na zina makokite ya kofuta yango wana bakangaki anga pendant 5 mois. Osali combien de mois? Ah non, ça là mutema okita. 5 mois papa Nangai. Siko facture zaki ya combien? Facture zaki ya 530. Siko comment lelo à travers honorable Ndeko Eliezer, lelo ba bengi kaka non a futeli bino. Yango umela pa lezera umela nzamba yebaki déjà que muto il faut abima nzamba yebaki muto il faut abima pour bando osunga merci na pesi merci nzamba baxeler lisusu a doubler lisusu to voter rozala tala 5 ans à pouvoir et puis merci nzamba pambola ya pambola misala na yena bana ye merci to pesi merci na acto asali to nyoko to bandi ko benga nanya kosunga biso wa pa lezera ye aza mwana nzambe papa merci. Merci, tu peux dire merci. Moi, je suis mbote. Mbote, papa. Comment qui na image ozolela mais na moni o commune sengo ezani papa na commune sengo papa Eliezer makambo asali na sepe nango mingi papa nanzima kite kolona kite abimisinga na kati hôpital na sala ki 7 mois papa bimisinga na rume donc espoir eza kite mutoko misanga za kite papa Eliezer asali musala papa nzamba pambola papa Eliezer apambola ya baxela ya mingi abaxela mikole pa comme président papa ce qui était papa Eliezer et non pesa ka merci à mingi ebele papa ça o a tellement message à l'autre tel dimi maintenant mon bicha lo saka efula lo saka mbote maman eza atokanga mai na vasila nzamba sungi bafuteli biso mbongo to bimi na ngolu na nzambe nde na kumisa esengo elekeli nga na vasila nzamba sungi à travers anen à travers papa Eliezer oyambi papa Eliezer ndenge bien bana mo boye bana mo bandako na bango ebukana ekota se bayaki na bango en hôpital à voici là tant papa Eliezer aye pona kotala bana na akanali na yende nzamba sungi biso bafuteli biso mbongo yango to bimi na esika o yango na kumisi nzambe makasi nzamba pambola papa Eliezer apambola pe libota oyo baza awa nzamba sunga bango apambola bango ya koleka hôpital ebombi bino hôpital yango ezalaka ndenge nini baswanaka pe bien moi message hôpital baswanya kitoko baswanya biso bien bayamba biso pe bien makambo nyonso bien pona ka onga na yaka nango awa nde pena nde mutu basungi ngai ndimi pena kozobima lelo na nzibi pena na obima lelo na moni pena na obima papa Eliezer rumela nzamba batela asunga ye akoba kende liboso po asali ya minene moko te basalaki yango basunge esika mbongo ebimi ezangaka te ekawukaka te ebime prospere libela na libela rumela
azali atombole penza atombole akoma pe président akoma pe président munene penza papa ya fati vanda na yo rumela papa ya de rumela yo misango rumela nde toujours tolobaka awa ezalaka oyo esalamaka nde tolakisaka sadi papa ya bana mapasa oyo bino moko bomoni ndenge amemi bana na ye tokopréféré ye moko mwa liloba aloba ndeko na nga mbote ndeko komona lelo omemi bana na yo ozobima na bango lelo olakisa famille esengo nini oza nango vraiment naza na esengo vraiment ebele mpona koremercier d'abord nzambe deuxièmement mpona koremercier ndeko Eliezer Tambwe oyo aza journaliste mpe député national mpona lokunga mobimba mpona makambo asali ya kitoko en tout cas nzambe abatela ye abakisela ye vraiment mukolo na se ya mabele awa naza vraiment na esengo makasi parce que passage ya mwana mboka Eliezer nde atoke ba porte atake molobeli ya peuple atake défenseur ya peuple yango eloko nini okoloba place oyo ake kotoke oyo lelo mbongo ebimi bana na yo bazobima bon vraiment place oyo ake kotoke nzambe asali mpe pour que bapermettre ye kobimisa mbongo wana mpo aya kosunga biso na Vasilom hôpital oyo eza na Ngaliema nzambe vraiment abakisela mpe baoyo babimiseli ye musolo wana mpo ya kosunga peuple parce qu'en tant que député national mpona lokunga aza wana mpona kolobela peuple asi alobeli emonani mpe monde mobimba te ndeko Eliezer député national pour tout lukunga asaleli peuple yeyo abimiseli nga bana na hôpital basenga mbongo ebele na kokaki te mais abimiseli nga $569.8 po te bana nga babima na hôpital. En tout cas, merci beaucoup, merci na oyo basungie pour que babimisela mbongo wana. Osali combien de mois? Vraiment na hôpital oyo tosali 7 mois. En tout cas avec le médecin de cet hôpital, nazo remercier bango pourquoi? Parce que basalaki moi c'est nga césarienne. Et puis bano bazali na posio ya mabe na libumu tangu bakotiaki mama na bango na échographie, mais basalaki effort de tout défenseur que ba sauver bana, ba sauver pe maman na bango. Encore que Dieu leur bénisse et ajoute leur vraiment jour ainsi que des mois ici sur cette terre. Nzamba battre la bango hôpital et kende liboso vraiment. Na remercier bango vraiment. Na yebi ke na image botalaki esai bino pasi makasi moto bolobana ko tuna o azana libende na lokolo. Ya on zo ba non na grand frère propre Prosper boulot ezo salema toujours. En tout cas nazana esengo mingi na grâce et pesa melinga na voici l'homme. Parce que na sali 8 mois depuis na sala accident. En tout cas tozalaki vraiment négligé. Mais du moins honorable Eliezer aleka ki awa to soumettre problème yango nde na zui grâce lelo pona bino. En tout cas ndeko Eliezer bato ba votaki ye ba bwakaki ba voix na bango te parce que misala yango ebandi c'est que soka umeli akosala suko leka par rapport ya oyo to sepeli mingi yango na kotuna yo mamutuna na bato pe ba edaka mona mboka Eliezer o ba soutenaka toujours mamona yekene liboso lokola ba RDC monde lokola ba mama Pauline ba na diaspora nyonso en général o ba landi passe na bino bazo aider mwana mboka Eliezer okolo banini ba continuer ou bien ba sala nini okolo banini bango mo ba mona na bilili en tout cas ba continuer kaka ko soutenir ye parce que balobi loboko epesaka yango nde ezwaka ebele. Merci beaucoup. Namoni pe mama bozamona mama oyo azodoba mama baleki to bundi na ba député baleki batu nyonso tout batie biso contre mire mais na dernière minute papa oyo uti wapi Moïse oyo aye kolongola biso na bowumbu na Israël alongoli biso na Egypte amemi biso na Israël papa onzamba pusa ye mosika nzamba mema ye mosika papa Eliezer nzamba pusa ye mosika nzamba bakisela ye lisusu likola bozwi na ye mobuna ya umela penza kino kokoma mobangi akontinue kaka kosala bolamu esuka epa na biso te asalela mpe lisuba misusu mpo penza tozalaki na elikya te totiaki elikya badepute baleki basali biso eloko moko te mais na dernière minute tolotaki te papa oyo aye kobima lokola Moïse aumela na ye penza bocomprendre eza émotion temenga bayebisingaki olelaki na tilo
Comment on a eu le bilan? Raji Kalunda. Wakati classe. Bongo mina Zaki. Zaki na classe nini? Kake. Après quand on dit nzambe so web c'est tout bima. Ndeo bima. Moni bae balongole loko anezi per biso tupimi. Siko comment on kabi? Ka ba douleur apota. Eko silati. Sio comment on Kati Masika. Kati Masika, yo za muluba te. Yo za Mkongo. Mswahili ya wapi? Olelaka na Kiswahili. Mama mimi nakufa. Ça va? Siko yo tibia. Ozo kanini siko? Na kaka pesa. Baba makasi. Ok. Bon, papa. Je pense que c'était prévu. Toya, première dame a promis que akokaki koya kotala bana oyo. Ngana salaki o ngana okaki kosala ya kelikamu na bino yebana. Po boyebi que tango bozwi likama ni télévision moko ni mutu moko te bazali kolobela ngo te. Mais nzamba sungi toye totali et que toke kobetela bango porte. Mais koya na ye azaki kozwa azwi mwa problème mususu ndatindaki ngai ndenge tozoloba awa bango bana oyo tosi tofuti facture na bango. Donc facture a été payée. Donc en attendant que makambo mususu oyo ya matanga boorganize yango. Ça va? Ok. Nzambe abakisela bino mikolo ebele na musala oyo bosali mpona biso. Te bino balobeli na biso en particulier yo moko tomoni réaction le premier jour okitaki na terrain osali inspection ya dossier nyonso lobi yango tozwi solution. En tout cas papa Nzambe apambola yo, Nzambe apambola ni tete yo mbele lobi toyoka ke information na biso ezalaki bouclé biso koto bayebaki dossier na biso te. Jour wana jeudi bayebika dossier ya zappé biso koto isolé. Mais yo nde à travers yo dossier na biso wana omemi yango tina likolo lelo yo réaction emonani solution emonani. En tout cas tokumisi Nzambe, Nzambe azala na yo abakisela yo mikolo ebele musala na yo ekende liboso o prospérer na domaine nyonso. Merci beaucoup na mokuse kaka yango wana. Sikoyo lokole komelinga na yebike oza mutu. Nzambe abakisa mutu akosa yote okende boye te ozala kasi kozawa. Papa. Kolo apambolo ya mingi. Merci. Amen. Poser un problème. Nayaki awa kotala bana oyo babikaki na liwa. Tangu na ye mama ya bana oyo aborder nga na question qui a sali 7 mois, ce qui combien de mois?
Non. 7 mois, maintenant c'est 8e mois. Donc Oui. il est en train d'acheminer. Pardon? C'est 7 mois, maintenant c'est 8e mois, donc il est en train d'acheminer. Maintenant, tangu bapose nga problème ye nde moto aliboso alandaki nga mpo nayelaki nde bana oyo basalaki accident comme député. Ce n'est pas que député député aza mutu te aza na makoki ya kobanda kobimisaka bino bozokanga malamu nakoloba na bino te ke awa naye kobimisa bino ngai nde mutu nabimisi mbongo te nakendaki kobeta bikuke kosenga nake koyebisa première dame oyo ya sika tolinga toya na ye kombo na ye mama Denise nayebisi ye ke nake kokuta bamama baza na boloko depuis babota bakanga bango na boloko likolo ya mbongo bandeko mosusu mpe bazobela lokola ye namonaki biloko ya bamabende awa mais c'est fait que azaki na possibilité ya koya komona bino te nde atindi ngai puke na ya kobimisa bino mais kobimisa wana nayebi bandeko mosusu bazorevendike tozwaki makoki te ya kobimisa bato nyonso yango tozwaki liste ya bato eza baoyo babota yo ozalaki na problème nini mama? nazalaki na minu evimbisi ngai na ye awa batraite ngai na biki mbongo akobimela nazalaki nango nde navandi 2 mois mobimba na ndambo ngai nabelaki tension na makila bazongisa ngai naleka ti na oxygène basenga nga 970 ndi makoki pene ezalaki te tosukaki nasali awa 5 mois nde yango papa osungi nga 5 mois nasali nga nayaki aka césarienne makoki nde ezalaki akoka nga te nde nafutaki 100 etikalaki 600 makoki nde ezalaki nga te yango nasali 4 mois nga nayaki awa nayaki kobota nazwaki bamaladi ebele bamio batraite ngai me nasali 1 mois awa yango nasengaki epana bobimisi nga mokolo ya lelo nga nabotaki na césarienne basali yanga césarienne bongo ezalaki ebele makoki ezalaki te donc epartir eme lokola 7 ans nde mwana ye wana bamemi epa mama mwana asali 7 mois ke 8 mois azali na ye papa papa bononka amonana te banda memanga amonana te te papa tokoya kobimisa yo lisusu awa na ye lisusu te ce n'est pas ibaka yo pour que okosanga ke aviolaki nga akendaki Angola lokuta modèle wana ouais ngai mpe nayaki na mwana naye na mwana awa nakesombele biloko libanda naye kokuta na accident nasali accident bakosanga koma boye makoki ekozalaki te basengaki nga $532 nasali 5 mois nazosouffrir ka bongo me nzambe merci na mama merci na pa léser nzambe apambola bino na oyo nyonso bosali merci mpe na papa na biso oyo pa Félix nzambe apambola ye mpenza merci mpe hôpital ndenge oyambaki ngai esoigne ngai yango naye kopesa merci na telemi mpe soki ozali hôpital mosusu antuka nalingi nakufa napesi bino nyonso merci soki kaka okei okutani na député moko oyebise kaka papa kana biso na Vasilhomme mwana botaki na césarienne bo soutenir biso soki ayoki kaka komba Vasilhomme esili mbala moko alobi kuna tokoka te soki ezalaki ata mama ye mokitambo sava me tomoni papa oyo mpenza bolingo Moïse oyo nzambe atindeli biso mpenza azokatisa biso mai ya kana mpe akatisi biso elongo na Yesu tokomi na ngambu banguna na biso bazindi nzambe apusa papa mosika bitumba ya papa oyo ezalaka ya nzambe oyo akosimba ye asimba nanu nzambe napesi ka papa Léser merci na ndenge asaleli ngai nazalaki na kondima te nga nakoki kobima na hôpital mpo mbongo elekaki ebele na oyo tofutaki na oyo totikalaki nango namoni vraiment elekaki koma ebele nazalaki siri te lelo nga vraiment nakoki kobima na bana na nga libanda namoni eloko kopesa na te papa naza na nga na eloko te napesi na kaka merci ya mingi nde obimisi nga na bana na nga libanda merci wumela mpa na mosala na yo nzambe abakisela oyo ebele
Merci. Nakumisi nzambe mingi na grâce epesamelinga kati na voici l'homme. Komona papa Eliezer alekaki apona kao ekomelaki bandeko na biso na mbula. Namekaki un peu ko expliquer pe kana ngai lelo nazwi solution na journée ya lelo. Parce que nasali 8 mois awa. Makoki ezalaki te pour ke nabima mais grâce au nakuta nango lelo nde esali ke non natondisa mina esengo dimanche ya lelo. 3500 $. Nafutaki ate eloko te parce que quand nanga ezalaki un peu moins compliqué. Voilà. Merci beaucoup. Boyo kangai nazo silisa pona koyebisa bino boy. Tango boko pesa biso merci, bo pesa pe bakolo hôpital merci. Pona nini? Parce que to négocier na bango facture na bino ndenge bo bimi wana ezalaki munene koleka. Koleka même makoti biso to zalaki nango. Mais to yokani quand même na bango to expliquer bango bandimi que babimisa bino. Alors to kokende na porta na pesi bino ba billet de sortie na bino. Comme ça muto aotika la kutungisa bino awozalate. Boete. Kenda ba enregistrer yo. Ezayo. Ngai. Yo na mona kyote. Yo zo. Yagi rat c'est pas bien C'était prévu au foot à combien? C'était prévu au foot à l'euro là 1800. 1800 ou avant ça qui est là 275 $. Donc là on avance sur là. Maman Nambuja là. Makengo. Ils appellent un petit. Petit. Comment toi tu t'appelles? Makengo. Makengo Braham. Ok, ça va maintenant. Kaping Amado. De la Cilice. Ekemina. Ekemina. Agosaki. Oh, Bakelaji. Oh, azoto mbogani. Pardon. Ochumba. Oui, papa. Oui, papa. Ochumba zwa mwana leka kuna bari. Ochumba zwa mwana sala. Lazima. Regarde le certificat de naissance. Regarde bien attends, on va pas binoter. Pas les 7 mois. 2018. Misengabu. Makolo pamu na ebiti esengo pesika mokolo lelo antuka peva navotaka opamba te ezaka na ntina navotaka mpenza na ntina mpenza nazobima na eso makasi mpo nandimaki yango te na fien ya depute na yo depute na ngai ebongo makena kosala lopango bato bakozwango ide te onga na osala lelo scandale Merci papa, merci nzamba mona yo na sacrifice osali na ndimaki te na mona ilo kwa ndoto. Ah papa, merci papa. Non, bonne sortie. Ce qui dit là. Non, papa ah merci papa Eliezer. Merci. Ah wande. Merci papa Eliezer. Non, la bonne coup tu tata bilora boy. Le keba. Sali combien de mois? Basali 5 mois.
na ngolu na nzambe bazaki na problème opération yaya opération ezalaki monene moyen na expliquer eza te pema naokoka te me nazongisika merci merci tata depuis nakotaki naosengaka merci yaya docteur je souhaite que toza na esengo mingi awa na hôpital ya Voici l'homme eloko honorable Eliezer asali tosepeli nango mingi ndeko Eliezer bavotaki ye na bakandida na ye apesaki mutu eloko te bakandida na Lukunga ndeko Eliezer bavotaki ye apesi ata enka na mutu te première dame alingaka ya ye moko lelo première dame abimisi bato nyonso à travers mwana mboka Eliezer tosepeli mingi mama Denise a délégué ndeko Eliezer aya kobimisa bato na hôpital ya Voici l'homme atindi candidat na ye ya Lukunga asali eloko oyo ezalaka te soki ezalaki ke afutaki bato mbongo mpo bavote ye tolinga tomona onde ye musume ndeko Eliezer afutaki eloko te bavotaka bango na oyo peuple oyo bango basalaka mpo na peuple nakoki koloba na ndeko Eliezer akontinue alemba te nayebi deja asalaka abundaka amuta alobelaka bato adefandaka bato bapiaka eloko te me eloko oyo basali toremercie bango tokozala baingrat te soki asali action ya bien il faut tokumisa ye na Lukunga awa me se ndeko Eliezer nde achapotaka mingi yango bomoni esengo ekoti bato basali ba 7 mois ba 8 mois yango tozosala toujours appel place nyonso oyo ke babotola oyo lupango na régime oyo ezobima bato oyo babotola bino baconcession baconflit oyo ete baconcession pembele oyo esambi metolobela yango kaka tozosala mpe appel na bana poto partout soki bino bandosite bapays esimba te me boyebi nde boyambaka magazine tokomi wapi bato nyonso babotola bino bamapango oyo banda obanga koya Kinshasa appel ezaka moko bokanga bisaka boya na magazine tokomi wapi tozozela bino ba conflit parcellaire o lupango na ngai moto tel afutelaki afuti mbongo te naza na dossier pe nazozela bapesa nga a bonne et due forme mutu moko oyo abanaki ko se prétendre na kombo ya chef de l'état azwaki ndako ya bato mafuti loyauté bozala lokola RDC Monde avec maman Pauline tolongi déjà yango na lobby na grand frère propre Prosper na Suisse équipe atokomi wapi eza toujours na maboko na bino soki botiki biso toyebi te merci na diaspora nzela eza polele boya tozozela bino moto baboto ya lupango benga biso toza na bino tina suka merci